Eh bien, nous continuons toujours continuer l'ambiance à fête, il y a de Golabiso, moi Nabino, Master Nabino, frère, donc voilà. Tout Oyo, azo compter sur Bino, azo compter pour Bino, Kevin et Sydney, l'artiste, autrement dit le jeune producteur, moi je suis là, à mon côté, Nazana artiste, Donja, Baby, la star. Star, Bonnie. Bien. Tu reçois la main, ok? Pas de problème. D'accord. Je sais que vous êtes nombreux. Bozota Labiso, na Bionou TV à Daniel Lebika, na Bosanité, pour na Yope, Shadrach Lebika, mais c'est les Chinois, bah ma Bionion surtout, Bolingaradon Jaye Nabiso. Tout le monde a tongo boye, olongwe parler au tiki mambozo sala, oye boye, likamuni. Bon, toi, ko sepe ça, ndeko na biso. Scénariste na biso oh tozalana souvent tu vraiment que s'oppeler ba fleur parce que c'est pas donné à tout le monde hein et belé to bota mala bango lelo bazate et belé pe bazana bambito hôpital mais lelo yenzambe abateli azapinzu to makasi to sama recette wana pe pona ko sepel ça na pourquoi donc voilà yango toza ensemble. Merci beaucoup mais c'est comme si na moni okale. Ah oui na belaki mais non ça va. Belaki. Ouais, na belaki, moi parli et betaki moi nzoto siko bien. Mais yo ko belango c'est comme c'est bon ça va mingi. Ah bon? Ko belango baxima beauté. Donc on est dans secret na ngai ko banga nzambe na to ça va parler na ko respecter ba fan. Ya moi ça na bongo. D'accord, merci beaucoup la star Donja. Na linga na tout na mena. Relation ni boza ko entretenir entre yo na Sydney, Kevin Sydney. Sydney c'est mon frère, mon petit frère. Et puis scénariste Nabiso. Donc tout ça bien apporter la rap en plus parce que relation ni c'est la carte faut ba kabelongo. Il y a za wana msusu amoninga na déconner muke ba bisa ngamino la donja te sali boye ya bat balobi boye faut éviter faut ça ou soit Nicolo sali boye faut ça pozonga boye moni. Donc c'est ça. Je pense pas que les lots moninga mabe oti kangana de marine na mabe wana o luko orienté nga pour que na tenga maté. Ndemona ba fana nga balanda nga partout bazala question na déconner muki bazongisanga fona za ona za lelo. D'accord, merci beaucoup la star, la Donja, Baby Donja, la star, les Bomon Tozana et Awa. Je ne sais pas si tu as un mot à dire ou soit une phrase touchante à dire à ton frère Kevin Sydney par rapport à l'anniversaire naïe, il y a âge et puis par rapport il y a 14 ans de carrière naïe. On a le baba de fou, on a mon pas Kevin, azala gentil mais s'il cara trop. Et puis soit s'il qui a eba souté mukolo wapi leki wapi. Contrôler bani na été bakanda na été. Donc nazala pe wana so nazana tournage à fâché na simba ki na liboko. Na benzi pembe na ebisi na bi Kevin. Peu importe, ça mais baza ba yaya baza ba leki. Surtout mutu ba beba na na mingi za Gaël. Caméraman, ba beba na chaque jour na pexier. Gaël po na ko filmer sauter, mais c'est Gaël filmer. Kevin azo mona caméra na bité za caprice. Moni, pour y être ensemble, ça là, Luka c'est le meilleur. Donc à ça musala, ba sepelité ba critiquer et ça m'a bé. Et puis retomber na ngwezo ngapa na yo caméraman. Donc ba bimisa mbongo, ba saka na ngote so musala ke malonga te fois silika. Yango o conseil na kopesa ye, eza que faut azamte amunene. Malgré ngapela amute amunene mais un morceau na dasuki na okate. Mais yo kapeli so mo bongo mais c'est pas grave. Ngana bongo. Na zo atanga ko bando sanga mabele lo na otalo mais na pia mputan. So etondi en tout cas so na matina yo ka souter mais pas biso bana nzambe za mabe. Ato mati fo e bandenga okita. Ko quand des démons ko beta mutelo mabe ko boma pe mutuna sa kanda maloba msupe ko loba obomi mutu sans le savoir. Po ko boma mutezaka ko chuba mbelite. Merci beaucoup. Tes phrases elles sont très touchantes. C'est ça qui a plaisir à trop. Et Kotipenga, on appelle un conseil. Je ne sais pas si tu as encore un mot à ajouter ou une phrase à ajouter. Bon, il y a que Bafanangande Bolukanga Mikolo, Namonanate, Nabelaki, et puis petit frère Nazalane chez moi à la maison. Abela qui a pensité parce que na libumada na pensité na kiste mi balé et parce que na libum donc
Et puis, désolé. Oui, et ben n'est pas quand a été né comme ça là que au kanga et ça moi boyer ça là l'autre donc le jour où ça crise to kenda ko ta radio batali bobabi il faut ba opérer donc yango bomoni moi absence na TV makasi c'est un frère à moi nazala na et donc moi na suka na biso si y a un problème parfois nanga bolobi lobi trop na mona na te problème ni na le que problème ezate ezaka que na un petit frère en hôpital azobela so a commis bien ba 2 à 3 mois bon mona nozonga suna scène. Ok, merci beaucoup. Na sir ba fan no ba yoki to souhaito biso nyonso ba bonne guérison na yo pe na ye. Merci beaucoup. Nga na bikile kinde suko. Malgré nzamba sali opération l'équipe bien, malgré tout ce qu'on a lobité mais to ebi ke le kaka bien. Nzambe sa sunga osuma. So bana nzambe to chaka elike pa nzambe. O ache elike pa nzambe okisa masonité. Je sais que to zaka bien a okuma pe bien. Ba fan nga pe na ozonga na scène na sepetisa bango mais Daniel Lebi kabenga nga na sa bilibu na kimana na batante ba tournage chaque jour. Parce que ndé amona nga lelo na chaîne na ewa kama ozuye wa pona ki makabe mission ya sabenga nga na boya kaka. Ça le plaisir à toi les boss. Beat na boya la ngo po ebi pona ebisa déjà. D'accord, merci beaucoup la donne jato kangao tante parce que ça m'a bon ça là. Bazati na sala bilubute pona bolamba te la mama. Yo mo se défendre ba tuni ote. Ce qu'on ngai na olamba te po botia na caméra po ya caméra te bima be muta otala o goûter ngote. Donc ngai ya caméra te mena ko inviter bino boya chez moi à la maison, je vais faire un et ça a plaisir à trop tolia le boro na yope. Et puis on a ce que là Daniel yo ngai na caméra donja TV bozawana et puis na singi na bafana nga partout o bafana nga Daniel Lebika bo s'abonner pe na chaîne nga donja TV et ça nga vraiment bien. Merci beaucoup, bonne journée à toi. Na bika tout le monde na sunapo. Merci na po quoi. D'accord. Voilà, balobi soirée jaune blanc. Kevin Sydney, alobi lelo koinda yaboui tous et la rare boui alobi surprise merci pour maintenant pour l'instant to katina no awa pour il faut to kende ko se préparer to kende ko bongama mais to ebi ke to sana bino tina pourquoi to sana bino na pourquoi bo mona bilenga pourquoi ba surprise à pourquoi ndeko leka na profiter ko pesa ba salutation na ngai na yemei Fabrice Pembele la pembelisation en marche. Pourquoi pas toi le PDG, le boss Daniel Lebika. Na bossani yote na sima ya caméra, Jérémy na sima caméra. Shadrach Lebika mais c'est les Chinois. Ma maman chérie qui me soutiennent. Na bossa na raete Love Kiwaka. Balobi Love Kiwaka, ma maman chérie, ba maman Bionio surtout. Na pesi no bambote place besoin boser belé mo tanga ba kombo ezate Jessica Bianga Kabutudu na Italie. Pourquoi pas à toi Liclette Zundi. Oui, merci beaucoup de na Bino. Tozana bino awa tozozwa tozana résidence tozozwa batunyo so bazawa to solana bango to ba maramde so eza ko se dérouler. Bonjour Yaya. Bonjour. On a peut-être na bio mais on s'est présenté na ba la biso na Bio News TV. Je me nomme au nom de Sublime Mwanimi. Je suis la cadette momentanément de Sydney. Pourquoi momentanément? Donc tu prétends encore avoir une petite sœur ou un petit frère? Oui. Ok, c'est vrai. La cadette, balobile qui n'a pas de souka. Il y a Kevin, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre combien? Combien? On est au nombre de 4. La première, elle est une fille. Il y a Stéphie Okuna. Sydney est le deuxième. Sydney Moudia qui, autrement dit Kevin. La troisième, c'est Whitney Mwanimi. Et moi, la cadette Sublime Mwanimi. D'accord. Merci beaucoup Sublime Mwanimi. Tout le monde est awa. Et puis ça, ozo sentir ndenge nini. Et c'est mon nini ozo yoka. Il y a le anniversaire Yaya na yo wa bakisi mbula moko na vie. Et puis star. Et ça le ndenge nini ya yoka ke ozana Yaya star et puis le abotami. Bon, j'ai une immense choix d'avoir un grand frère comme lui et le seul. Donc ça me plaît vraiment beaucoup parce que il est gentil, il est cool. Donc il partage. Donc il est généreux, donc un peu ça. Merci beaucoup, il est gentil, il est cool, il partage, il est généreux. Donc ce sont des phrases, des mots que moi j'ai retenus. Hein. Sublime, tu peux nous dire comment vous vivez ensemble à la maison avec votre grand frère? Comment se passe la joie familiale, l'ambiance familiale, c'est ce que j'allais dire. Bon, c'est cool. On vit pas la même maison, mais quand il vient chez nous, donc, même si vous étiez triste comme ça, vous n'avez rien. Donc, si vous n'avez rien, il va donner.
si vous étiez triste, il va mettre l'ambiance. Donc il est hyper cool. Ok, merci beaucoup, il est hyper cool. Bon, un mot, un dernier mot pour ton grand frère, pour na bateau, pour bazota la biso, na Bio News TV, Daniel Lebika, patron, na bika maman Bio Bozawana, na bika bozé belé bozota la biso, sublime. Un mot ou une phrase gentille à ton grand frère. Joyeux anniversaire, Sidney Moudiaki. Que Dieu te garde, qu'il te protège, que tu puisses prospérer, que tu puisses avancer, car tu es le serviteur de Dieu. Car la Bible dit, mon serviteur avancera et montera plus haut. Que tu puisses avancer, que tu ne puisses pas connaître de failles dans ta vie, que tu sois juste honoré comme tu es, que tu ne changes pas de chemin, que tu suis juste le chemin de Dieu, et tout ça nous fera énormément du bien dans la famille. C'est ça. Ok, merci beaucoup, merci, ça me va droit au cœur, merci beaucoup Sublime et bonne journée. J'espère que nous serons là le soir. D'accord, comme je vous avais promis dès le début que je suis là, on est là. Vous allez vivre l'intégralité de cette belle journée et puis de cette manifestation aujourd'hui de la star Kevin Sidney Oyabotami, bébé Asika. Donc voilà quoi. Nous avons malembe tozo zela ba misusu ba pusana ba misusu baza pour misala zo sala makwa donc ko ke nete ba misala tozo raba to balobaka toza na bino to se retrouver juste après. Voilà, comme Tripsec Bino aujourd'hui, nous avons en résidence à artiste Sidney et Kevin. Bon, mais ça le jeune producteur Kevin. Tout l'examen intégralité anniversaire parce que les deux jours les toyés déjà besoin de bazolamba, besoin de artiste bazoya. Muke malem tous les bandeli mais tous les bino atina pourquoi donc au bandana bino peut tout suka na bino. Vous avez déjà maman la biso bijou la reine bijou la reine qui mange au maman cc après c'est la langue comme ça toyé ba ya tambola nanga sozanga tambola nanga pena sozanga ya nanga voilà, elle est là. Bonjour maman. Bonjour bébé. Na sepele au monde makasi. Ngakutu koleka na kamwe kutozo ya ramulai. Grave. Vraiment. Tous la mère awa, mère balandia Bio News TV bazota la yo, Daniel Lebika. Moi liloba pour na moi na Kevin Sidney. Na pesi Daniel ba bisou ebele wana ndeko na ngai kati ndeko na ngai solo. Lilobeza vraiment ezali makasi omoni ba biso to banda de théâtre to za de ana bana biso ba benga biso ba fille mère taka so bokola botanga ba benga fille mère et ça soni mais nzambe asala ngolu pe bikamo na bana na biso bakola naza na esengo ya Kevin na meme 9 mois na libumu nanga donc batu ba otuna bongo yaza ekolo moko donc Joël Adogo de la paix aza camarade nanga depuis 1900 mangwaou grand yaya molimo ne pe malaki mi na nouvelle wenge to kepe pas poser biso mundweri kuna na njili donc c'est ça aza mwana oyo aza soka komi scénario na une écriture na e azanga otanga te eza mutu mususu akomi kutu nga kutu nazala na mokilité ayo surtout kaka bijou la reine akufi fa na tchaka na ngai donc ezaka bongo na pesi kaka ba bonheur ba prospérité et puis aza mwana nzambe oh nyonso tu ba oloba pona yo erozwa te poza mwana nzambe na belelika makila Yesu ezala na yo musana o ekende liboso. Donc merci maman, on est à parole ya maman, maman azoloba na mwana ye, ça lui fait plaisir à trop. Na habité na bateau balandara Kevin Sidney na ba o batala rayo, oko kopesa liloba nini pona bango. Bon, na oloba kaka bolinga biso, bolinga Kevin surtout na chaîne na biso oyo ya B1 Bio News ya ndeko nanga Daniel ya Tongo. Bateau bolingaka Daniel na Bio News bo s'abonner pe na la reine Bijou Chanel po biso tozaka lelo oyo donc ba Daniel déjà ba kenda bolinga biso toza bateau
tozala na mwa berere soki tosali mwa mbeba bozala wana mpona kobenga mpona koloba oleke kokritike koleka na bémission koloba ezalaka bien te donc eloka na kolobaka yango wana bolinga Kevin aza mwana biso aza mwana bino aza ndeko na bino bolinga ye namoni die adogo na Italie merci vraiment mon cordon na pesio ba bijou ebele biso yo toza na résidence ya mama Ewaso atikela biso résidence yango tovandi tozodondwa donc c'est ça. Merci beaucoup mère na yebi ke ezamba liboso mais tozana minoti na poko tosola lisusu. D'accord, on a sepeli. Ouais, nous continuons, c'est l'artiste Kalema Lionel, les autres m'appellent Aigle. Bozo mona bino moko. Ya zwaka pena kunande ba osaba misala, ndi ba osaba misaba moni wana mama de la paix mama Kevin Sydney, depuis artiste Msusu Bazawa, malembe. Toko ko bana bino, toko solola, toko eba ndenge nini. Makambo ezoleka parce que awa nazomo veneza héroïne makasi. Babi Kevin Sydney alobi lelo makambo. Lelo makambo bozo ba surprise na pourquoi ba star rebelle baroya boza pété boza très déçu. Donc voilà. Tous on a un débat ça ba misala comme ça. On va se retrouver juste après na bato Msusu Bazoya to ko bana bango. Voilà. On va faire un récit. Puis on a balusa oyo. Les gens n'ont pas. Parce que l'on a maïs, donc ça on a tami panjo, on a tami épices. Bage mboka kuba biso bibane to boti mwana suso to ba mama te to boti ko bote ze lengi to ko boti te na mokisa mokina yo ko boti te osali mokili na yo mama na osala mokili de la paix c'est l'autre qui soit de la paix. Je vais pas de ce de boti moi na osamsa. De la paix que si m'senju. Ah ouais, non, quoi de épices, oui. Biso de boti moi, ko des pierres, ko des lengi, ko ta moi no e ba mopila. Bota mokilo comme ça moi na ajo baza mingi baboti na maternité bazodela bilembe morne ajo bota sala fier moi na baza fier ba mama ya jena kiminga
Mama bolandanga te. Bolandanga te na boyo sikisa wapa. Mama leki yondo ipesa ngati. Tala, kobanga te na omela na telefone na na charge. Leki so ko tsati. Leki bongo botia madoba. Eh bien, merci vraiment. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de la place Boza et puis bah pays Bozouami. Ça dépend de l'air Bozota la Bisso. Toza Aoa, na résidence, il y a artiste Kevin Sydney. Il y a le jeune producteur. Les anniversaires na eto et bongo tout le monde en intégralité à Makamoto la Sabino ba fan. Il y a Bio News TV, il y a Daniel Lebika. Tout la Sabino Nengeni Mambozo, les candidates Mambozo c'est passé. Kubanda héros yotina pourquoi tous allons nous bien en intégralité. Donc avant tout kota nazanga morote, nazanga artiste na bino, artiste moko ya bastar na bino, auto solana ye. Bonjour. Bonjour papa. Merci ngana ebio. Et bien les ba ebio. Mais nalingi o se représente. Donc balobanine ko se présenter encore. Et pas bateau na no ba ebioté. Donc voilà. En combo na Henriette, moko ya artiste comédien donc. Merci Ariette, mon artiste comédienne. Oh, bon, mais ça toujours qu'on s'appelle Sabino. Tout ça, Ariette. Yebisa biso relation na yona Kevin et Zandengeni. Bon, relation na Kevin d'abord a un petit frère, mais na musala a les jeunes producteurs na biso, a produire à biso tout ça là ba filmer na RDC comédien et on toye ko se planer longo parce que le les anniversaire na ye toye to se planer longo kandenge zala ka to assister moi misala kande kenda. Merci beaucoup présence na yo na sire ko sale bien pe sali biso nyoso bien na ba bazota la biso. Avant tout tikayo kende potoko dans la kati okoyi sa ba fan na yo nini ba fan na Kevin Sydney et puis ba fan ya Bio News TV. Bon, et là on a quoi ça ba fan na biso balandaka ko tala biso ba soutenir biso so remarque ezali ba lobby kandenge za biso pe to lingi bino mingi sans bino to vivre té. Donc taka lelo zambota ma elam na keke na biso mo na biso mukie akokisi 21 et sal biso bien yango to yo sepane longo to lingi bino mingi ba fan na new ya Bio News télévision. Merci beaucoup Nancy Tozanoti na pourquoi tout tiko se reposer na yo. Donc voilà, tout moni biso moko ne bambozo déroulé Tozana bino awa. Na bike bato belé bazota la biso na balibanda mboka bo continuer ta la biso bo zapete parce que ba surprise zebelé ba mama Bio News ba mbote na bino ba nyonso bolingaka Daniel Lebik et puis Bio News bolingaka artiste Lionel Kalema bo continuer ko zapete. Donc bota la biso tina suka tozo kota siko na kati ya résidence totale mambozo les kakuna comme ça biso na bino ceux qui réalisateurs ozananga ensemble to kota totala to mesana muke tina pourquoi toyeba nini oyo les autres c'est passé mamni ne les kakuna donc voilà toza na kati balobeza résidence ya mama et waso place tomoni mama de la place ali tomoni artiste mususu ba mama Bijou la reine ba Karine Mputu bazo sala boulot donc voilà quoi. Real Zoa Penda Mobimba Mona pour Kevin Alobi Lelo et Koyinda. Donc voilà, on a aussi Kabino Mouké na Real.
bomona mambo ezoleka après tozonga suna bino pona kozwa bato misusu mama na moni azosala mosala tozela moke temps libre oyo tozosola na ye donc voilà quoi. Oui, merci beaucoup. Ndenge na lobana bino tozo continuer to moni mère. Mère a vidé. Banini tozo zwa kala mingité. To solo la mère, to yoka mère immense joie ni naza na ngo pona mwana na e. Et puis to reçoit quelques personnes au bazar awa toujours avant to longwana bino awa il faut s'assurer que vous comprendre ni tozo sala awa BioNews TV nde makambo nazanga raté kotanga bakombo na bango malgré baleke belé ba mama BioNews surtout ba soutenara émission oyo tomoni mama zawa tomoni Jérémy d'abord to sola mukena mère pour que de rolamba après tout tikana Jérémy mère bonjour. Bonjour Kalema. Merci beaucoup balobi maman abiso maman abiso nyonso maman ya Kevin Sydney était mais abiso nyonso mère tomoni yo lelo anniversaire ya mwana ya star waza to biso benga les jeunes producteurs nini oyo koyiko loba grave nini oyo koyiko loba na bafani ya BioNews TV ya Daniel Lebika bafanya sur la BioNews TV à Daniel Edika en tout cas bambote belé merci Kande Bolanda Abisso vraiment merci beaucoup nzamba prendre la vie. Merci beaucoup mère siko ko expliquer biso yo mo tango mona mwana na yo Kevin Sydney oh les lois star oh les lois producteur et ça la rondenge nini na pambola kanzambe na pambola nzambe parce que et puis ça mène à Moutounio sauter qu'aux Alamaïe les co-diriger ils aradon on appelle ça kanzambe merci parce que APC Maël a rediriger a recommandé scénario donc on appelle ça kanzambe merci. Merci beaucoup maman balobi maman propre maman biologique qui a Kevin Sydney Obisonio Sotoyebié toza a na résidence parce que bazo sa misala to ngato banana bino na tongo tina pourquoi alors mère vous souhaitez nini et pas moi na yo pour les lois ba simbula moko na vinaye. Je souhaite toutes de bonnes choses pour lui. Une année de plus, c'est une année d'intelligence, de la sagesse. Donc Kevin a matalisé sur tout le monde na bonzambe. Na lingi na niveau ya bonzambe le kola baksimbula moko donc a bakse sur comme na monene ya nzambe pe comme na bola nzambe. Et 14 ans de carrière na koyebisaye a forcé lisusu na musala pe a okoma kaka. Merci beaucoup maman et ça a plaisir à toi, ça me va droit au cœur. Donc tant que tout le monde a rabino biso ba tozanga ba maman, to rabino directement ba maman na biso. En tout cas to tikio lamba na yo to yebi ke tozana otina pourquoi to sola les sous. D'accord. Voilà tozo continuer tozo kobaka toujours to moni Jérémy. Géré. To yebi ke tozana fête, si vous comprendre bien ça fête ces araboué papa boni. Kimia ngolo nzambe. Kimia ngolo nzambe to moni awa tozana résidence ya maman Ewaso, ya maman Nabiso Delapé, ya Kevin Sydney. Tout le monde a relation nous a entretenir entre Yona et Kevin Sydney. Kevin d'abord c'est un collègue de service et puis c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Au-delà de Nyoso, on a un téléphone comment mon fils Kevin. Le y numéro n'a pas comment mon papa Jérémy. Donc papa na moana. Merci beaucoup et c'est un plaisir à toi pour vous soutenir toujours moi na bino leki na bino de konabino ba fan nyonso ya BioNews TV bazotala ba mama BioNews bazotala yo et puis bande ko nyonso bazali banda mboka bazotala nini ko souhaiter lisusu parce que lelo eza bukolona ya baksi mbula moko nini ko souhaiter to ko yebisa ye Kevin wazolanda o bazotala ba abonné na biso nyonso ya BioNews télévision ba mama bio bobetaka mulolo ya tina surtout mingi ba mama ya Suisse ba mama ya Italie ba mama ya Londres ya États-Unis surtout ba mama ya Canada bino bat bobetaka mulolo ya tina ba mama bio je sais bien que la déception n'est pas moi ou soit la déception n'est pas BioNews télévision vous allez vraiment brancher puis connecter bonne fête il y a une année de plus na leki na biso collègue na biso Kevin que du bonheur pour toi nzambe abatela yo abaksela lisusu mayele ebele apesa yo lisusu intelligence sagesse ezangaki nzamba combler yo lisusu a protéger yo surtout na ba moment oyo
monde entier les kayami kakatano ya maladie oyo ezobundisa biso nzambe épargné yo vraiment mayele bakisa malisusu na musano ya théâtre sima na yo bato ebele babima parce que sima na yo déjà mabote ebele eliaka nzambe atondisa yo koleka kutu age na yo bamaîtrise oyo ozalaka nango tozala nango mayele ya kodirige mpe ya kokoma filme oyo ezalaki te ebakisama lisusu. Voilà, on a koyebisa na leki na nga na collègue na nga Kevin. Merci beaucoup l'artiste Jérémy, merci vraiment. Tu as dit que tu as dit pourquoi. Donc tu sais la présence là. Biso ba tozo assurer service ya protocole na soirée. Ah bon? Kevin a pesé nga penza charge wana, voilà pourquoi naza awa na héros déjà pour na la maramuso amiki après na zonga ndako nde na royal lisusu. En tout cas, c'est une bonne chose parce que c'est pas facile comme on a artiste ou un grand frère Pelissou star à assurer charge de protocole. En fait, il y a artiste ou azalé qui nae star. Donc ça dit quoi? En tout cas, c'est la famille. Kevin, maman de la paix, non, c'est notre maman. Son amour na benga de la paix. Donc c'est notre maman, famille wana et amba biso fungwela biso maboko na mutema tuka tozara bien. Ce qui n'a pas na programme à mon côté, je ne sais pas pourquoi na oboya cause à la protocole na soirée à l'élo. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci vraiment Tozana Bino Awa. Donc Toza Pendana Bino, tina pourquoi Toroye Banabino, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que Kolekana pourquoi? Donc bah surprise nini babom parce que ya boui yazo beta ka c'était la surprise to eso ba surprise en moi nini. Donc voilà quoi. Topé Maïsou Mouké, on va encore se retrouver juste après. Merci beaucoup. Une fois, vous avez ayo signalé. C'est moi
ba vivre à bon moment vraiment il a tombé ka fait raison ba tambola na bango te si masala awa te mais elle soka yako ba loba saki ba songa saki si ba yako yimta me me ngima ka na wana na ba na ba problème na ko ya kana muto beta plafond eloko wana ezaka loso le moins là l'os parce que moi j'ai essayé parce que mon numéro n'est pas sur malo social bala oza biso non ba mu tembe ni na yo ni se fu ni ne pera ni na charge raté alors nani nazo nini interview nini chana Daniel Levika Uwa bimisa to sa mamu ko apem. Bimisa mi ko to sa. O sa le bo ngane ko. Maumba. Badia. Adonjo. Mala ya. Boni. Oui, mais c'est bon. Derrière maman. Oui, mais c'est bon. L'hiver les jours. Donc voilà, nous continuons toujours notre Ebsakibino aujourd'hui. Tozana bino tili foboti na suka na chaîne bino bolinga mingi Bio News TV ya Daniel Lebika. Tomoni bastar bazaibele. Tozana yemoko sikoyo balobi nga benga les jeunes producteurs. Mona mukina bangenge na ye oboyo sali mokili na yo Kevin Sydney le anniversaire na ye. Oyo abaksimbula moko na vie star boni. Yeah, nzamba obatela, merci beaucoup boni bino. Kimeza. Ouais, Kimeza déjà star ndozo mon accord yo mo mon ndeni. Journée lelo, ezo rappeloni. Ezo rappelé nga bola mo nzambe kokoksa un de plus sali GT et puis ça met tout le monde dans les occasions à commission nzambe. Merci beaucoup comprendre makele soeza tous en fête. Donc mutuna mutu azana sengo na ndenge na ye. Tomoni ba mama baza wana bazo sala ba misala, tomoni ba Jérémy ba oza ba protocole, ba Karine. Ça te dit quoi tant ozo mona ba tulura ba star ba fandi ba salelo misala ba misu bandima za ba protocole non yo mo ezo. Et puis ça met tout le monde tes ali vraiment amour envers moi parce que na laksa ba mbolingo nanga envers bango et le bazong silingango. Na moni ba mère nanga ba star nanga ba baby lando cha ba bijou la reine malo so batiki banda ko na bango. Baye na ba vina nga Jérémy Chabani baye pona ko sebetsa nga elongo vina nga moka asenga nga Kevin pono tsenga protocole tenga mona zala wana e marka ngai Nathalie vina nga star asenga moka télé la porte en tout cas je suis flatté merci beaucoup na bango tout na moku na kate pongo suka grave donc voilà tozo continuer star na biso producteur na biso les amko na yo ngana za besoin na pesuka 2 minutes yo moko mais ça va phrase et ko sala nzambe na likolo plaisir parce que soto komi lelo toza lelo eza na ngolu na ye na lobaka sonza na pesa nga vo yemba mais na yembela ta musique moko na studio sona komi na po komi sa bola nzambe na vie na biso ba auto zanga ki sens na monde théâtre nzambe pesi so valeur na miso ya bato pe a sali biso to zala donc to komi sa ka nzambe na pesa yo nini nzambe na ngai na pesa yo nini na pesa yo nini nzambe na ngai na pesa o papa na ngai nga na pesa yo nini nzambe na ngai na pe o shilo na ngai nga na dans nos quotas na kataka wana. Merci beaucoup, merci beau comprendre ça c'est pas donné à tout le monde. Mikolo et Belé Kebele ba misus ba kufi ba moni journée à l'éloté Belé 14 ans de carrière c'est pas une chose facile donc Belé ba kokisi ngo me ba sali lo ba malonga te na vie mais yé déjà un pas biso moto mona ratoye ba mama bio na bi ke bosé Belé bo soutenir artiste na ndebo mesana ko soutenir yé ndebo mesana ko tala ba film na yé bo soutenir yé je sais pas si tu as un mot parce que toza journée mo mbati na pourquoi toza na yo mais peut-être si tu as un mot à dire na ba fan na yo et puis na ba tunyo so ba linga. Bafan nanga merci beaucoup la confiance et fidélité. Les messages qu'on l'a toujours.
toza bongo na ba chaîne na bino obozonda o talamaka soirée zo contenu tipo quoi donc bo s'abonner bo changer chaîne te pour être toujours en ligne makambo ya bien ezali kitoko à suivre quoi. Merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Donc voilà, toujours continuer. Donja baby. Bozomona zo filmer, so ga vidé, to zoyer pe interview parce que l'artiste baza ebelé, toujours préparé, ba to misusu bazo lamba, ba misusu bazo samisala, to zwana no Karine Poutou après to zongela Karine Poutou. Voilà. Karine Poutou, la star, mon copain ba artiste ba joua kana chaîne oyo Kevin Sydney a côté ba film nae donc ba oba sepeli sara ba fan na bango nyonso tout Karine Poutou boni ah bien papa boni yope ouais na ngoluka ndozo mona to monio ana fête nde tozo mona boye okomina ba bilamba na nzoto zo sani nde naza boye na lembi nazaki abanda 6h balobi soki oza ya batu te batu baoya te tanto yeboye totiki ba makamto anango tozwi journée mobimba oyo totiki mpona Kevin po tozongisela ye bolamu na ye oyo ye pe apesa biso yango moni tozongisela ye toza a mpona esengo toza a mpona Kevin akokisi 21 ans en plus eza pe ka 21 ans te na 14 ans ya succès na ye banda théâtre lelo pe kokisi lokola 14 ans yango moni toza a na ba mama na ba yaya na ba leki biso tout toza a mpona ko sepelisa mwana na biso Kevin en plus nga pe naza na côté mususu te naza pa Kevin naza 2 places naza yaya naza mama na ye naza ndeko ne en plus pe naza artiste na ye on est remis 4 places parce que ba 2 places te 2 places parce que aza leki na ngai aza nyonso na ngai mais o pende motuya naza artiste na ye na jouaka na chaîne place bomona kanga ba o balanda Karine Poutou bango mo ba ebina ti ba Karine Manessa na mitio bazomona déjà que Karine Poutou mutu azoloba et ça linga bien pona mwana na biso lelo Kevin yango moni lelo toza a biso nyonso elongo pona ko sepelisa ye. Merci beaucoup Sobomoni artiste Lionel Kalema comme il bossa micro parce que choisa tende ko ya biso nde makambozo leka na bike interview oyo to émission oyo sepelisa bato bele place bazwami loko la ba Jessica Bianga ka butudu na Italie ezo sepelisa ba Fabrice Pembele la pembelization na Belgique Fatou Mikana Kalema na Belgique yebisa biso nanu déjà relation ba tatenera to yebi siko motivation nini oyezuyo ya ulamuka tongo ya kata pongi oye obando sala misala osimbi koto na mona ko déjà banaye ko pelisa ba moto bozo kata basoso bozo sala banini et puis na okisu na poko ozala protocole akiyana leki yango kaka te kiyana leki na longoli na no eza pe na makamusiko ya musala pe susu donc aza leki na nga aza mwana na nga aza nyonso na nga en plus pe na jouaka epai ya Kevin po lelo Karine Poutou pe azala boye oyo aza lelo bayeba pe Karine Poutou lisusu monde entier po na yebana kananga mais balobi ke oyebana no mais oyebana kite mais lelo na yebani pe na makasi po na Kevin yango moni lelo naza awa na ndimi ke nazala protocole ya Kevin nazo sala ngona des choses pona aza producteur nanga ye mtakota nga na ba film na tunaka na site na ye donc aza nyonso na ngai donc lelo naza na moyiboye naza tina butu naza protocole. Merci beaucoup nayebi ke ba Karine Manessa bazotala yo Karine Manessa ba Karine Yama ba Pamela Mosa Pembe na Belgique ba Mado Spaghetti bazotala nga ba moni pena ke oui nazongi seli Kevin retour na ye ba comprendre ke ba bia te ezala nde boye eleki ya ba yaya mwana ya ba yaya ba mama nyonso na ba yaya nyonso na ba leki nyonso bazongi seli Kevin bolamu o ya pesa bango do lelo aza bébé na mito osalelo te biso to osalela e tout o ya olinga. D'accord, merci beaucoup Karine pour tout rozoyo temps ebelete rozoyo temps ebelete nini koko souhaiter na leki na poto tika yo kende na yo ko samsala nazo souhaiter kana leki na ngaza orgueillete ami kitisa azalaka ndenga azalaka ami pesa lisu na musala balobi tamba obwa kelo ba fleur ebele tant yo moni ke ba fleur etondi na elongo comme olongola ba fleur wana place ebomaka yango wana tamba yaya ba leki ba noko ba ndeko ba famille ba bwa kelo ba fleur wana tango ezipi elongo bitenga nde na comité zalaka ndengo zalaka
zalaka humble na ndo zala sala musana oka ndengo mesana kokoba na kosa musana o kolinga te po lelo bazoloba ka pona Kevin nazonga lisusima nakoma orgueilleux nakoma ko bude ba yaya te o mesana nango te continuer ka ndengo zo continuer zalaka na humble na ndengo zalaka sala musala na oka ndengo zo sa musala muto babetela maboko ebele na batu wana ka nde badindisaka ye kotala simate kotala liboso te kende o motema na yo zo senga yo okende sala makambo motema na yo zo senga yo osala po lelo ozala o continuer po nzele za mulai nano komite ozokende nanu po soki olingo kende continuer ka ndengo ozalaka mikitisa ndengo ozalaka linga batu nyonso ndengo linga batu kokabola te. Merci beaucoup Karine Mputu nayebi ke émission oyo ezosepelisa les boss nabengaki le PDG ya BioNews TV Daniel Lebika, pourquoi pas à toi Shadrack Lebika, mais c'est les Chinois Jérémy Nasima caméra nayebi ke émission peso sepelisa yo lisusu ezosepelisa monde entier mobimba tozana binoa tili fobo tozana bino boza branché boza pété parce que toke na bino malembe tina pourquoi ndenge mambo ekolekela to mona na bino alors tokozonga na bino juste après ndenge tozo sala tout le temps. Est-ce que vous voyez pas, nous pensons moins à la Belgique alors que c'est là mon ami. Non, parce que il y a comme ici, arrête ma mara yana na moté mara star oyo ta yana ngai arrête ma mara la star ah on est l'autre mala la star ma Karim Mputu Kene balaka $30 tingi ona tena ah jiwe na ya jene mara sakala bila mara sekonda dana akolo balo so na kile alwa na bude wazwe ah c'est ah il a WhatsApp pour les alliés comment on est là ah là il fait ni là c'est numéro né ah ouais ça c'est numéro de la TV numéro né en gros maman mon numéro né
plus 33 75 37 20 289. Ache profil ya ba diamant. Famille Kembo. Kembo. Ba diamant oh. Ah ça mutu ba hotel. Abinga ina za poste na mama na benga suka fila bino. Maman n'a pas de castel. Maman n'a pas de bijou dans ma pambo là. Mais est-ce que ça dit à quoi Coco ça? Neti ma lo so maman ba tu boye o ko zota ko ça yi. Abi go bossa na côté dim. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.